bandeko balandi émission na biso tozokende wapi na pesi bino nyonso bambote mingi bandeko nyonso boza kobenga biso bandeko nyonso boza ko pesa nga ba idée boza ko encourager émission oyo ekende liboso émission tozokende wapi eza wana toujours pour na bino nazo pesa bino merci vraiment na ba encouragement na bino alors na pesi bino lisusu merci mingi na soutien peu lisusu parce que ezozala d'une manière et d'une autre nzamba pambola ba maman na biso ba papa na biso pe oyo bazopesa biso ba soutien na bango peut-être bande comme si baba émission tozokende wapi eza ya maman Nicole et problème ezate émission tozokende wapi idée ya maman Nicole mais na kobosa na pete vraiment naza na bandeko oyo bazoko sunganga na kati ya vision oyo émission ekende liboso naza na bandeko Maman Mimi, maman Nabiso, 3 dans les yeux, Cécile Kimia, maman Nabiso, Marie Agnès, et puis naza papa Nabiso, évangéliste Willy Mutamba. Baza bandeko oyo, baza kosunga émission oyo, na sirba ezoleka, na Facebook en direct tous les soirs. Et bah si j'ai vraiment eza pona yondeko ozolanda biso et puis yondeko kozwa chance ya kota la vidéo oyo ko bossa na te soko na Facebook okotaka tous les soirs na 21h30 en direct na Facebook ya maman Moisanza ngai moko émission tozokende wapi elekaka kuna et puis eza na ba intervenant oyo bazali on a dit kotanga ba kombo na bango maman na biso bazoko baksa implice na papa na biso évangéliste Willy Mutamba. Alors eloko meminga lisusu na journée lelo pona ko partager na bino moi moke émission oyo et puis sujet oyo ekoki ko sunga bande comme lisusu oyo pe bazolanda biso oyo pe basalaka ba ignorance na ba vie na bango. Alors au moins moke ezala ke introduction na ko pesa pona émission tozokende wapi eza juste question ya ko poser par rapport ya makambo oyo tozokutana nango na vie oyo tozomona surtout beaucoup plus côté négatif mingi totuna pe ba question makambo oyo likambo ekomeni ndeko oyo azokenda ngo wapi yango moni na pesa kombo ya émission tozokende wapi donc mutu na mutu azala na référence ya makambo azosala surtout ya mabe à se poser nango ba question et puis za émission moko pona changement de mentalité. Alors on déconne nazo continuer moi moké na temps oyo na thème oyo pe na kobenga comme sujet na memi et puis na kokoloba te ke na ziongo par hasard te Nzambe Saint-Esprit inspiré nga pona kosunga ndeko oyo okolanda vidéo oyo vraiment sujet o na memi nazo lobela surtout likambo ya secret ya ki amitié mingi toza na kati awa mingi na poto même na Afrique mingi okoyoka kaka o yaza piringa yaza dededa na nga yaza ami na nga mais na kati wana ya ki amitié yango eza pe na ba secret mais nazolobela pe mingi na bandeko oyo bajoaka rôle na kati ya ki amitié na bango parce que eza na bandeko mosusu bayebi kosunga bandeko na bango te mingi bazosunga bango na mabe mingi pe bazosunga na malamu beaucoup plus na mabe ezani omona ndeko nanga yo oyo kutani na moninga bo créer ki amitié na bino peut-être yo ozalaki oyebi peut-être Nzambe oyebi ke Nzambe azoboya mabe boye Nzambe azolinga boye effort nini yo osalaka na vie ya ndeko na yo na vie ya copine na yo to na vie ya copain na yo mingi omona azaki frère en Christ to sœur en Christ ake ko kosala ki amitié peut-être na ndeko moko aza na ye vie moko posé te vie ya loyenge ko bima au lieu kutu yo osunga ki amitié wana osunga ndeko wana yo kosala ne ki amitié otalisa ye vie ba ke non ndeko na ngai Nzambe azolinga pe ndenge eza wana to sepela me to yeba pe ke non masumo ememaka biso na liwa mais eza pe na bamingi omona akuti ndeko na ye na loyenge mais azoyeba te comment kosunga ami na ye wana to comment sauver ki amitié wana ezala kaka basé te na kotonga parce que ki amitié ya bato misusu mingi lelo eza ou koyiba ou kotonga ou kindumba
ou esa misu basala kiri moko kaka ndenge eza wana ke non bazangisaka bandeko kimia sikoyo nazoloba na ke amitié mpe ya loyenge yo ndeko na ngai ya mwasi oyebi nzambe oza peut-être na bandeko no moko boye ya entourage wana bayebi nzambe te misusu omona banda mwa ebandi ake ata bafeti ata 10 fois mais yo misusu oyebi mpe nzambe olie kutu oapporte eloko ya malamu na vie ya moninga oyo aza pose te mais yo okomi nde kokota lisusu na kati ya baje na ye yo okomi lisusu nde lisusu donc oencourage moninga wana akontinue kaka na loyenge eloko nini oyo omemelaka eloko nini oyo yo okolisaka na ki amitié na yo okolisaka kisongisongi to okolisaka vi moko ya malamu na miso ya nzambe ezala meme yo mutu oyo ke non oyebi ke nga ndenge fio aye kosala nga connaissance boye peut-être misusu aza tire na eloko moko boye tika peut-être nasunga ye mingi bazala na baki amitié omona ndeko wana akweli problème mosusu esengana nango kaka baprière omona tellement bomesani na loyenge ozoyeba te ke non problème onga na kweli yango misusu ekoki koedenga soki nasali baprière mais na kati ya kiamitié na bino bozo ko se retrouver wana mutu moko akendaka na ye peut-être église peut-être mutu moko peut-être ndenge aza wana ayebi ata kosambela aza te bozo se retrouver kaka amitié moko kwiti na kwiti amitié moko boza so bokoti na Facebook omona bandi kotonga omona photo na ye te omona ye ndenge atiaki te omona te ndenge azosala bakisakata te donc amitié moko ebase kaka bongo eza mpe na baki amitié mosusu on a zoloba secret ya kiamitié mosusu efanda omona toza mpe na bandeko na biso balingi kolata bapapa na biso na mama na biso omona ndeko mosusu oyo babengaka bango basaper akolata asalaka baeffort ne biso azelaka na ye deuxième main to azelaka na ye basolde mpona bamona ye mpe aza saper omona aza na ami moko asi ateka nsima ayebisi abike non maison moko eza kuna soki okomi kobima na mibali donc ndenge eza wana oko bakomona grand saper vraiment et puis donc obima grand prêtre to grand prêtre mère ndenge babengaka donc mutu aye komemela yo ki amitié moko emema yo isika mabe siko okoti na kati ya amitié wana mingi baza na bakati ya bamitié ya bongo akolisi yango na buzoba wana na place abima azokoka suku bima te secret ya amitié mosusu ezali yo neti biso basi omona yo ndeko mwasi mingi na mwasi mosusu na kati ya couple mobali na ye apekisaka ye mosusu camarade na ye wana keno nalingi otambola na fille wana te mais omona kaka keno mwasi ya ndako aza kaka alingi kotika camarade na ye wana te ondire baza na secret moko oyo elie bango oyo kena azomona keno soki kaka kabwani kaka na camarade na ye ma basecret na ye nyonso tu oyo meme mobali na ayebi te parce que eza na bafille mosusu lelo azose parvenir kosala secret peut-être na moto ya libanda mais na mobali na ye oyo abotisi ye bana oyo amonaka nzoto na ye mais ye aza na secret na ye te mingi bacouple ebele ezali même pas bacouple baki amitié mosusu mpe ezala kote mwasi ezala mpe kote mibali mosusu mpe baza bongo baexemple eza ebele mibali mosusu omona mpe boye asomba mpe ndako boye mosusu buku ya lopango apesa même camarade na ye mais mwasi ya ndako asimbi yango te mosusu apesa mpe camarade na ye mpe secret wana ke non omoni ndako boye bon nasi bato mosusu bakokomelanga bakolobelanga mama moi mosusu mosusu azoconfie camarade bongo peut-être mwasi aza sage te mosusu mwasi ndenge aza wana aza bilobela to mwasi amoni mwasi na ye ke non aza na confiance ne te bon sikoyo ntango nazoloba secret ya kiamitié parce que comment mosusu oza na mwasi na ndako comment ndenge eza wana otiki baresponsabilité nyonso pa camarade na yo mwasi na yo ayebi te c'est que couple wana boza na confiance te et puis pourquoi bokoza na confiance te sikoyo eza likambo ya kososola ya kotala baémission lokola ya tozokende wapi baémission bokose retrouve na bamama na biso na tokotanga bakombo en tout cas toza na basujet ebele bobeti na YouTube
bobeti tozo kende wapi boko se retrouver na ba vidéo ebele oyo ekosunga yo na couple no soko ozalaki kopesa camarade na yo ya libanda obandaki kolobele ba secret ebele plus que mwasi na yo oko se retrouver ntango okoti na YouTube obeti tozo kende wapi oko se retrouver na ba vidéo mosusu eza kuna comprendre que non erreur oyo nasalaki malgré ata mwasi na nga aza boye te tala baninga balobi boye tout comme pepa ya basi parce que eza na mwasi mosusu aza na besoin aloba likambo moko azobanga koconfirme pa mobali na ye parce que secret wana ekobima. Donc se retrouver na ba émission ya tozokende wapi en tout cas okobakisa un de plus na kati ya couple na yo na kati ya kiamitié na bino mais nazoloba likambo ya secret ya kiamitié ndenge nini ezokodétruire mpe bato ndenge nini bato mosusu bazovivre na kiamitié na bango eza mpe na mingi na basi mosusu bandeko basi lelo mobali azopekisa ye nde nauti koloba tout à l'heure mais ndeko mwasi azoboya toyebi te pourquoi azoboya mosusu omona mosusu azalaki kotambola na camarade na ye azalaka kotrompe mobali na ye na kotrompe wana mwana botami mwana ka botami boye mobali mosusu amoni mosusu mwasi na nga kwei na zemi to mwasi na ngai mosusu mwana eza mwana na biso mingi mosusu abali mwasi aza mpe na besoin asala test ya ADN te mais omona nzoka mwasi atompaki mobali na ye parce que mosusu ayokaki mobali na ye azalaki kotriche bayebisaki mwasi pake koluka refuge moko na libanda atrompa mobali zemi ekota mwana azalaka na ndako ya mobali te mais camarade ya libanda ayebi secret wana mais sikoyo secret wana ekobima comment mingi mpe ya mibali na basi mosusu côté ya mibali ezalaka mwa mpasi mobali aboti libanda aya komema mwana na ndako mais mingi ya basi ya ndako oyo aza na mobali na ye soki aza mobulu azobota bana mingi ndenge eza wana mwa mobali wana azokanisa kaka bana wana baza ya ye misu na bilongi parce omona mwana mobali ya miso bona ozwinga te te azwaki koko na biso te azwaki misusu yaya mama na biso te eleki mpe kaka na baje wana eleki mpe kaka na ndenge wana mais mosusu mobali ayebi te secret ya mwana wana na ndako mais camarade ya mwasi ayebi. Donc émission oyo naosalela bino série ya secret ya kiamitié oyo eza na volume 1 eza na bandeko mosusu bokocomprendre na kokoma mpe na niveau ya pourquoi kaka camarade ifo abomba ngo mpo eza na bato mosusu bakufi lelo na basecret ya bacouple ya bato eza na bato mosusu bakufi mpe lelo na secret moko boye ya kiamitié mosusu ke non azwaki ntango koloba te mais eza mabe parce que bis mingi baosaka na liwa tala toyeba kose comporter bien ntango nanu nzambe atikeli biso ntango ya kovivre parce que ntango moto akufi ntango yo okufi oke komona makambo kuna okoka kozongo ya koyebisa bandeko wana te ke non ndeko banga boye tala nanu camarade nini oyo yo ozwaka nanu ntango mingi badétruire mpe bavie ya bacamarade mosusu omona ndenge eza wana yo oyebi mingi makambo ya nzambe sunga fi camarade no ayebi makambo ya nzambe lobelaka ye makambo ya nzambe mingi bozana kaka na loyenge eza kutu na bato babandaki kosambela mopagana achange ye vision mpona koluka loyenge okende yango wapi apporter moninga un de plus que non avancer na vie na ye kiamitié yango lelo ekoma ya bato mosusu omona ndenge eza wana azosala kiamitié moko aza na ye sire na camarade na ye te omona soki baza mwa moke na mwa kobeba na moke na miniti wana camarade na ye akepa moto mosusu boye akomi mosusu façon azolobaka ozosentika moto oyo baza bien te na miniti oyo na moninga wana tosi toyebi bino eza mpe kiamitié mpe ya solo te parce que vrai amitié il faut kosunga moninga na yo na mbongo te mais na conseil ya malamu. Et puis côté spirituel, mon ninga na yo a sentir. Ndenge maman Maria Nièce, maman na trésor na en direct na Paris à Santara que non, nazana maman Nicole, nazana maman Mimi Ousung Moutamba, nazana maman droit d'Alizé. Nazana maman Pascaline, la présidente ya Adim. Ya association Adim na Paris. Donc tout sentir que non, osana ya ami parce que le problème monsieur na uti koloba. Bon, si vous avez un problème, vous avez un qui cite, vous avez un Lukanzam. Bon, si vous avez un ami Morokaka, semaine au fait, lobby fait, bouteille à whisky, naïwana, na petit n'a raté que non, bande koto se régir parce qu'il y a ecclésiaste lobby en haut. Mais elle a qui amitié moko,
o eza que non eza ya basé te na buzoba te zala na amitié moko ke eza basé na sérieux mais eza pe na ba relation ya ba ke amitié mususu mingi ya ndeko bandeko mbasi eza bandeko mibali ozolinga olongwa mais ozokoka te mais tokoya pe na koya lisusu na point oyo mpona koloba secret ya amitié mingi eloko nini ekangisi bato eloko nini oyo ndenge eza wana détruit bamabala bato eloko nini ndenge eza wana mpo mona moto mosusu afanda na ndako wana te mais ayebi secret tu ya ndako ya bato wana ndenge ezali sikoyo ayebi yango ndenge donc na continue toujours volume mosusu mpo nalobi ke non na émission oyo naye kolobya likambo ya secret ya kiamitié oyo eza volume 1 nasir les grands caméramen aza déjà na nsima wana mobali na nga moko papa Camille Kanzaka oyo azozwa nga déjà babilili baimage nasi ntango akotia video oyo na YouTube akotiela biso volume 1 parce que volume 2 tokocontinue toujours na bapoint oyo mpe oyo ezolakisa mingi oyo boza na basecret ya bato na mitema ozosepela ogarde yango ata soki oza na besoin ya kobimisa yango epai ya mobali ya bato te peut-être mwasi wana akosa mobali ne mingi mais nakoya na volume 2 comment ndenge nini ya koexplike yo mpe comment ndenge nini ya kososolisa yo comment ndenge nini okobimisa secret surtout ya mabe bandeko na ngai nasi ndenge eza wana papa Camille mpe azosignale nga mpe akosignale nga mpe r parce que toza wana toujours mpona kosungana toza wana mpona kobakisa na 1 plus ndenge tozalaka na bamama na biso ndenge basungaka biso na kati ya émission parce que nga naza wana mpe kaka teke non nayokaki meme ndeko na biso moko alobi ke ntango bato bapaster mosusu bateyaka balingaka kolakisa bato comme quoi ke non azolakisaka bato bango bato wana nde oyo bazolanda ye mais ye moko azokozwa un plus te po achanger vie na ye nga nazoya kosola na bino eza te kenyo parce que bino bomona nga soki ndenge nini non mais biso nyonso tosungana par expérience pe ndenge bamama na biso bazolanda biso bazosoutenir biso mama na biso Anna Kanzi en direct de Paris mama na Irma Mwanza Irma afandi bongo na États-Unis napesi yo bambote bandeko na nga oyo bokolanda video oyo bobosana te toujours koréagir soki oza na besoin ya kocontacte ngai Facebook na ngai ezali Moisanza to numero eza wana okobenga okozwa ngai tokosolola donc napesi merci mingi na bandeko nyonso bozosoutenir biso nabosani lisusu te patron de 8 bomere na kati ya Suisse awa epuis nabosani lisusu te bapapa na biso baza ebele oyo bazolakisa volonté ye nakobenga ye ndenge nde babengelaka ye awa na Suisse nde babengelaka ye mpe partout na libanda le japonais Willy Kamenga en direct na Suisse awa grand prêtre napesi yo bambote mingi epuis susu napesi bamerci mingi mpe bagros bisou na mobali na ngai papa Camille Kanzaka oyo asali ke bomona ngai na minute oyo epuis nabosani lisusu te association Adim ni tomonise ya mama na biso Pascaline Lokuli en direct na Paris napesi mpe mama na biso Petronelle Lokuli bambote mama na biso Dorcas Lokuli mama na biso mpe Maria napesi bongo mpe Flore Rosa de Switzerland motema ya papa na biso Patrick Tadoul en direct na Suisse awa na montré tokutani bongo lisusu na deuxième partie ya secret ya kiamitié nzambe azala na bino.